namo, kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na biso to bolingaka maman Hélène Nitou. Ma famille boni bola muki bien. Nga ça va par la grâce de Dieu. Nzamba la musu na makasi. To mo etani. Ngolo Nzambe kaka. Na makasi na ngai te. Na nguya na ngai te o. Na molimo na yo Nzambe. Yango nyonse koki na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo Nzambe yango nyonse koki isengo nyonso ya mokili ekotikala Nzambe moto apambolaka moto Nzambe moto ayesaka moto monene na mikumisa te o Nzambe azali capable ya kolongola ngai pema azongisinga putulu azali capable ya kobakisa mikolo na umela na se yango na tuta tolo te yango na sala fierté na loboko na ye yanguya yango nyonse koki ae na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo Nzambe yango nyonse koki na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo Nzambe yango nyonse koki na makasi na ngai te o nguya na ngai te o Nzambe na molimo na yo so bola muki malamu bokomela ngai peke mama Hélène tutola muki malamu parce que bino bomoni ngati déjà peke ndeko na biso ala muki malamu mo ba commentaire esalaka bien onanga pe na yeba ke bayibanga bayibalinganga bandeko nanga pe bala muki malamu bala muki na makasi esalaka kaka esengo koza ba nouvelle ya baninga. Merci beaucoup, merci mingi na biso to bayibolinga maman Hélène Nitou ndeko sezamba na liboso na kosenga na o s'abonner na Hélène Nitou TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification. Merci pour na ba retour on a outi ko zo par rapport à émission na salaki lobby na audience na osala mikolo yo bande ko bele ba binga ba biso to linga na biso yo boye mama Hélène Nitou to linga na biso yo boye ndongo osala biso ka ba émission ndeko ba atteindre na 5 personnes essentiel ba yo ka makamu na lobby biso to linga ko boye maman Hélène mikolo ba émission zo sala biso to sepela nango maman moko abenga lobby abi oyebi ko pesi na courage ya ko telema ko sala marche. C'est vrai que biso ba maman congolaise sport eza passe biso ba maman congolaise to kana so sport te ba maman congolaise mais maman il est opesi na quand même force ya ko telema na sala nini na kende ko sala marche ndongo zo sala wana maman o sali bien ndongo telemi biso pe ba maman komika ngapena kendeko ponzoto na biso ndeza bwezaka na posa eningana kokende ka musale kokite ba minganga bazo conseiller biso ke 30 minutes par jour est important quand na yebse ki bino ke ngape na volonté na ngai te ngape na okende parce que faut mukanda tele bise ki na abi mo stanga canapé mukongo passe tele matuke ça sport pour tout te marche kaka mais marche mo za 30 minutes ta avant tu na saki 1h30 na monsieur nanga 1h30 penza biso na kaka anamoure to so na biso malem donc ya malem na moure to zo solo la malem moye to zo kina biso malem na moure to solo la malem to solo la mo bouteille nanga mai déjà ngo na bongisi voilà avant to kota na lisolo lelo ba mama basi bandeko nanga ya basi ba mama
Ba maman. Non lo bate. Na chaka kabino moko boyoka. Na chaboyoka. Non lo bele ote. Na chaboyoka. Oyo ezali bande ko batindelinga mibali pe na basi. Nazwi video na ba papa mibale. Nazwi na ba mama misatu. Toyoka. Video oyo na pesi mbote ndeko na biso na kombo ya Papi Gen. Papi Gen to lobela vie. Soko na posa otala émission mobimbo ki kune pa na yo kokutana nango. Menga batindelinga extrait oyo bakata ki bacheki na TikTok. Po efungola biso misu, efungola biso matoyi, efungola biso maele. Toyoka. En tout cas, ça, sur Papi Gen, il y a femme ebele pena na kati Europe, baza salite pena. Il y a solo pena. Ata ba kodimanga iboite kasi ça na balinga ki na ba vivre na bango sika ba kovanda ba koloba te. Jile pena zo ba réalité. Ata mibali na bango te, ata ba relation na bango ba ko confirmer te, jile zo ba bango. Eza solo pour moi mo na za victime nango na banda ko suna kindaka. Ko sentir pena ndako zo dégager solo moko ya bien te. Et ma parfait c'est belé, ba javel comme ça ndako. Papa oyo aza kolobela bosoto. Papa lobi ya ndaku ya bandaku ndenge ezalaka salite ndeko mobali alobi ke bandaku ebele eza salite asungika wana te alobeli pe nzoto abi basi ya minene basi ya loketo basi yo baza na oyo papa takuto lobi ote na lobi mabete non papa biso ba mama la loketo mweza ya munene ni bipete c'est ça munene ni bipete c'est ça munene papa lobi basa loketo munene papa lobi baso bazana ya munene alobi baza salite ndenge papa alobi bandako mobali moto alobi ngai ya bato te boyoki mais avant tokota na détail totya nanu service traiteur la providence totala nanu service traiteur la providence nsima nango tosala nini tozonga boya koyoka nyonso oyo ndeko mobali alobi mpo na biso bamama mpo na bandaku na mpo na biso bamama bosoto totala na la providence. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà,
Ah, on est tout le monde comment la service de la providence, on a encore ça au la fête ya mwana, ko hésiter te bengangaye. Ndoko la biso mobile a lobby que akendaki nanda kumoko na Lyon. Nanda ko ne pas akende ko se soulager. Akota na toilette. Alobi ko kota koti na toilette. Et tumba na ngwaka. Alobi akuti toilette ezalaki salite moko. Akoka ko sala petit besoin a été a préféré qu'il y a ça la nini. Ako sala ngwata libanda. Boyoki niveau. Boyoki. Abi a préféré qu'il y ait ko sala ngwata libanda. Ponda wana. Toilette wana ezaki trop sale. Maloba na ngai te, maloba ndeko mobali ale. Tolanda toyoka. Bilo déjà moi belé la vinaigre pour dans la carte repas bilo bango biso do so bango et que coûter pas même 5 €. Donc ça veut dire que sur ça la ngote service na inga la capable de recevoir de l'homme. Donc mais le bagi wana les amis constants au sali. Mais oui. Mais là, moi, la base, c'est bon, les gars, c'est là, propre, parce que, ok, la fête, moi, c'est propre, mais tant que nous avons bagé, on s'est dit constant, wana. Parce que constant, wana, donc, nous, dans la table, donc, ça dit, nous, donc, pour la d'abord, la fête, on a des bagis mara propre, ceux qui va dans la soirée, tout dans la fête, bon, nous, au monde, à Bangwana, babibini propre. La seule tali vie, na bango, baminaka, na ba semaine, pour na bamwa, na bandaku, bazan, na bango, n'engwana de. Donc, il y a les gens qui ont la conjugement, aux autres bakwanga na kati ya sac. Il y a ça qui monte la tasse, ça se refoule en tout cas, ça le cas fois où babina bina la gikombo donc maître. Alors, il y a un message de Zagini parce que tu devais attaquer, tu devais lobby. Alors, tu sais comment on a nini. Mais là, on peut expliquer, on le baki en nini. Moi, je crois que peut-être, on le baki en nini. Bande qu'on a vu ce bassin, il va changer. Oh, bah, ça rend wana. Alors, maintenant, on va expliquer, autant je vais comprendre qui était. On va comprendre bien. Bande qu'on a vu, on va comprendre qui est. On va comprendre le message de l'autre. Maintenant, on va expliquer, on va bien calmer. Bon, Bishop, il y a quand tu peux te le base. Toujours la réalité, ils ont ça dans Malakati, Europe. C'est. Toujours la réalité pour l'Europe, pour l'Afrique. Donc, non, du cac. Donc, ça veut dire que la base, c'est une basation, et ça, la base, c'est une basation. Bishop, il y a quand tu peux te finir maman, tout la base, pour te bager les filles. Quand tu peux te finir avant, pour vous avoir maman, pour te rabisso, pour vous finir la binotique. Toujours la réalité, ils ont ça là. Donc, ça veut dire que faire le bâti, il y a des banga à la nzete. Il y a un moment. Donc, il y a le bas, c'est les aïe. C'est les aïe, et l'on est dans les a pour l'andalicament. C'est les yeux à nos souhaits. Pour l'andalicament, quand tu as le bilan là-bas, bateau, dans la ration, pour pas changer. Grand bando là, les laki. Et ça, ma soussa. Mais tu vraiment, si la zone là, la quatrième, mobile, la zone bima, la zone bima. Attends, mais tu m'as. Attends, quand tu as mis, tu t'es arrêté, on dit, oui, là, là, l'eau, l'eau, pas l'impression, pourquoi tu as la chambre, là, on bonit ça. Pour mobile, on va le voir. Et si, quand, on va là. et c'est, ni la bine zalaga, puisque la bine zalaga. C'est comme match terrain, la bine, c'est comme bête, la match zalaga. Mais tu me souviens, tu as dit, on na posa. Yarolala, na posa. Yarosaka, na moisi. Parce que tu me souviens, au royaume, côté la on est zaleli, et si on a posa, Yarolala, et si on a posa, tu me souviens, Yarosala bolingo na moisi. Mieux son écoutaka. Et ça, tu as mobala mona yo, au soukoli, on a timon li pour tenter, mais tout près. On va les aller le stade. Il y a ici stade qui pelouse est bien été bah jouer bah remettre bien jouer va retirer bien il y a un monde ni balle mon sur côté ni balle à poto balemba ni balle à poto bah je peux si ça va pas ça la bisoté tu vas comportement de et les missi mon balle à la mbé il y a bosso toi na mbé des habités sur le match on remet en dé ma bien on retient en dé mon balle à remettre à bout de ça bien coach quotidien et quotidien. Quand je suis à côté de mes propres, et puis si je suis sous force, et puis si je suis goût, il y a remarqué ma vie. Et puis, c'est bien la carte à beaucoup de pour là. Oh, attends l'échafaudage, attends la bissa, la bissa au salaka, ah, on a carte repas. Au moins, la mobile, nous sommes allés pour ça, nous avons donné le rôle à Nando. Alors, on va te recevoir ma faute, t'es aussi, ma beau. Moi aussi, monsieur Soupé.
solo mapeka. Ah, surtout à l'endroit désagréable. Mobile que personne mobile sentiment n'engagé nous allons bas solo mapeka. Sur la yéba tout va y barater. Ah mais il y a mon logo déjà continué bana 4 bana 5 à mon logo là ça. Là qui c'est déjà l'incident qui je m'en fous aux gens ici d'ailleurs qui dit. Et ça la gâte. Non. Nous ne pouvons pas aller sur le mapeka. Elle va aller sur le logo. Bah c'est belé. C'est le fond. Bah c'est belé l'aéroport. Ah mais non. Mais non, dans un moment je suis là le baba na baba. Na perte la kaoma masolo. La réalité où ils sont la katia. Il y a même des ça. Est-ce que vous confirmez sur le mot le bâtiment? En tout cas, ça, sur le papier gagne, femme est belée dans la carte Europe, dans la salité. Il y a sur le pénal. À table, on dit, mangaï, boité, dans ces ans, la balimée qui n'a pas vivre en la banque, c'est là, on va revendre, le matin, j'y vais dans la réalité. À table, il balle, la banque, à table, la relation, la banque, on va confirmer, j'y vais sur le barambo. Et ça, sur le point, on a victime, on a bandage, on a kindaka, on veut sentir, on a besoin de dégager sur le mot, il y a bien été. Et tu n'as pas fait ce belé, Javel, on a repas au sanda, pour le des amours belé, et que coûtait pas même 5 euros. Donc ça veut dire que sur les alangotes, sur les sanaïs, dans la zone capable, on s'est belé à moi. Donc, le baguiwana, les amis constants au Sali. Mais oui. Mais là, on a bassi dans les cas. Narali boyoki ma maman boyoki. On s'ali constant. Oya lobi aza mobali. Ndeko mobali. Alobi basi ebele baza salite. Banda ko ebele eza salite. Ya kende ki akwa kendo sala pipi se soulager. Kokota kota kana kati ya toilette wana akuti ba mpeze, akuti ba puku, akuti ba kafa, akuti bloko ndenge na ndenge, akuti boya chema kola be awate. Abia bimi akene kotika masuba na eli banda. Siko to koloba papa oya kosi to lobi ya solo. Soki to tali bien, akosi ta lobi ya solo. Bandeko ezaka pona papa oya lobi te. Même on a mamé lien tout naza na zwaka ba coup de fil ezana banda ko ebele bas mos na mobile ba ko atike ba vanda ba solo la ezana basi ebele balinga reproche te so mobile bien ça les reproche maman tala mo place boy biso to silika no ki biso basi o ba ngabo mpwane ni na ngoboy mi bale ebele ba komaka bouche pe ako ko ebisa mo site ke mo sinanga awoza salite mo sinanga place boza kitoko te bo eloko te mobile akoka te po ayebi ke mwasa kosala nini mwasa kosilika. Voilà les retombées. Ndeko mobile aki kokuta ndako bosoto ndako salite akosi tope akosi te akosi na ete ba défaut wana eza na bandeko ebele basi ebele soka che kabele foi ko eka tiawa kabele foi ko ya awa so na kabele ko ya awa te wana seke moyen te kabele foi ko ya ye awa sena kabelo koyi ate wana seke penza ke ba moni te kasani ni ache kabelo ndenga lobi akosi te to généraliser te mais ba musu baza bongo libanda okomone kitoko abonga mitusa boyina boy abonga mi kitoko abonga mi penza mais okena ndako okuti toilette kande ndeko mobala lobi yo moko lobi o toilette ya mwasi aza kongenga boy mwasa kongenga lokwa sanza lokwa monzoto ba défaut oyo ezana bandeko ebele ba défaut oyo makambo alobi ezana bandeko ebele kobomisa ndako c'est tout un problème. Toilette salon ba nyonso babomisa na bango ba salon babenga ngo séjour. Montalo mkana tonga kombi salon na ya bongi salon abike bapaya bakoya bakosuka na salon azo bosa na que mupaya soko ameli mai ana posa ki mikota toilette se soulager azo bosa na que soko apesi mupaya loko akolia akoyi poko tala ver kaka oyo wa ver o kaka ver soko pesi nango mupaya mai pesi mupaya mai soko cheka boy oyoka solo ya lusu lueni o melate. Pourquoi? Parce que ba maman basangisaka azui linyuka ya ba space ko ya ba ver ya ngosko ya ba sani biloko loka ba linyuka oyo
moyenne 0 eza biloko tokoki kozangaka na kati ya bandako te eloko lokola linyuka biloko tokozangaka na bandako te bamama eza soni mingi mpo na biso komona ndeko mobali aleki na etando ike po aloba ke alobi bien basi mingi alobi bien basi mingi oyo tomonaka baza salite ata alobi afingi te ndoyi kaka kofinga abi basi mingi oyo tomonaka baza mal propre baza salite po akutanaki na salite yango alobi abeti lisolo bamama tobongisa bamama eza soni makambo ya boye salite baya kolobelaka yango boye basi eza kitoko te eza salite eza malamu te bamama makasi na make-up moko ayebisinga binga mwasi na nga sa makiage ya kobima te eza complexe tosisala mambo alinyoka bomoni eloko ya boye eya biloko mwasi okoki kozanga na ndako na yo te oyo eya biloko kozanga na ndako te mama eza biloko bazangaka na ndako te nga nasalelaka moko ya kosukolela basani moko ya kosukolela bavere mpe na kaboli yango basani na bavere linyuka na linyuka eza na mosala nango okomona mama kamati linyuka basani yango osukoleli bavere solo euti na biloko ya kolia ekoti na kati ya vere so okuta na mobali ya boye alibi oza sete kopesa foti te ndako mosusu sac poubele ya pamba ndako ezozanga sac poubele oyo kaka oyo ndako mosusu ezozanga sac poubele okomona mama aza difficulté osomba sac poubelle soki asali to bacourse baseka mike wana azosalite pom abwaki nga na cuisine américaine nazaka nazolamba naotia na mesa bapaya nanga bamona nazolamba banzomona banzungu nanga bamona basani nanga ndenge nazolamba na ndenge nazosani nazoservir bango bandeko mosusu ata sac poubelle apamba mama po asomba sac poubelle c'est tout un problème po asomba sac poubelle omona otoka baliko mwangi zokende boire yango kaka ou bien poubelle evandi ekomi solo ezobima na kati ya ndako te bamama tika bapapa bandolo babo eza soni makasi oyo eza soni eza vraiment soni makasi ye kuta lobi makambo ya javel oza na besoin ya javel te vinaigre oyo eza vinaigre nasombaka nini produit esili na bwaki nazwi vinaigre nanga na tie awa ndenge nazobima boye nazokende kosala marche nanga nde nakoki esala marche ntango kaka nazobima nasala fungoli bafenetre nafungoli fenetre awa nafungoli fenetre ya couloir nafungoli fenetre natiki ndako nanga polele vinaigre nanga oyo naa na cuisine américaine mpa nanga bato bayaka baotuna yoza cuisine américaine ondi olambaka te solo ezaka te mpo ya nini propriété vinaigre nanga oyo nde naobima boye nazopompe partout boye nazopompe yango boye nde naza boye natietie vinaigre partout napompe tie vinaigre nanga ntango nakozonga nazwi linyuka nanga totototota nasali nini nalekisi partout ndenge eza boye nga natiaka bo vinaigre javel te vinaigre eza javel te vinaigre natiaka yango boye vinaigre nanga natie boye nde naza boye nafungoli ndako nanga naza koayere ndako nanga pandeke naza te ndako nanga ezoleka mopepe ntango nakozonga nakamati ndako nasali nini nakangi bosoto eza mabe ngai poubelle natika libanda te bomona na ntia bino poubelle nanga nasalela yango 15 nabisi papa nangi poubelle emonanaka te estce na papa azwi abengelinga asalelinga armoire atielinga poubelle nanga na kati soki oza mpa nango omonaka eza armoire moyebake poubelle eza wana eza te soki otulinga poubelle eza te na biso fungola nongo na poubelle ntango kofungola nde okosala nini okomona poubelle propriété eza komoza très important bamama tala na papa kende koloba boye basi ebele bandako na bango sali te papa bakosi te bamama bamama ebele baza na kati ya désordre bamama ebele nini ebele pike ngai bamama ebele bazwaka so ya ndako te surtout soki aza na bana kaka bamosana okokomanda pasi na aspirateur yako aza na temps wana te me bamama tala ndenge bamama bavanda te ba 1h du matin 2h du matin na batiktok kaka bacommentaire na batiktok soki mpe balalaka te soki bakimaka bachambre soki basalaka te ayebi te mpota basala batiktok wana balakisaka mpe bilongi te okomona kaka bakazi ya mike ozomona moto na 1h du matin mwasi na 1h du matin 2h du matin na mpe mibali mosusu boza na tiktok bozosala nini kaka koloba
Tawana ya kosala musala moi moi musala TikTok. Boss la nano nde na ona babwe na okata mama sala concentré na lokozo sa. Nde na osa bwe na okata na matungulu. Mutu boka shela nano live, gérer live, tala niveau to komi. Tika mibali balo bakaboy. Mibali bakomo finga basi ba salté dans na tort, te mobali azana raison. Papa ozana raison. Asko ka wana te Asko ka na salité ya nzoto te ya ndaku te. Akende que plus loin. La salité à Zoto, n'a le canadier la bino. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko Yamoto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Salité na façon dont on a posé au sous bakutu sakata douche et sininga on a place kutu même matin libana la sous matin la libana mila kamanga pesa na contribution kutu na place kutu ngana ndo sous bana salita de nani ngana ndo sous bana douche salita de nyo avec nazo yo misayo passé moko et vendre na cantine bakalisé linga malinga nakati logo la ba cordelette tu connais linga maka bachak bakaso bakalisé Boyo kabibande ba otonga basala système soki mwasi asubi bakopompe mai te mobali asubi bakopompe mai te mwana asubi bakopompe mai te me bakoya kopompe kaka mai soki moto alingi asala petit besoin nde bapompe mai grand besoin soki otuni azoloba ote consommation ya mai tina niveau atete quand même tana poto quand même ata yo mais ezali yango na France soki batiaka cantine moyo salite wana siko sukende donc namonaki ya salitona mcmisa wana mcmisa en tout cas linga solo na mwasi mo betaleson yoka soni ekoki kovanda il n'a pas la langue dans sa poche hein Sony normalement mwasi soki alali na kayo mwasi achangeaka kaleson chaque jour ça veut dire soki olateki kaleson na tongo est-ce que mobala koyeba makambo ya boye mpona biso bamama epuis bamama poto namonaka basi aniki kaleson na ye atandi kaleson na poto ya un euro na marché na so ya noisiel lelo na ndi boya mercredi eza na place kutu na préféré kutu mwasi azalani sakadingi kutu eza na basi mosu na mboko balingana bao kaleson te mais oui boyoka tokotiaka bakaleson na kati ezalaka te bacomportement la mpe yango moni bazokoka kopesa éducation na bana na bango te ti bana poto balandi baéducation bana na bango bana poto bayebi kosukola bilamba te ozomona ye ezaka singa na yebi
ma jeune fille déjà na Congo là ba biba ko koma bien ba âge de gens justement ba 15 ans ba ko ko expliquer ndenge ba dika ka leso ndenge ba bisoko la ka nzoto ya kimonasi ba bola dise kasi ba mama poto na ba de soki ba vegla ba mo ba lingi o ba mama la binga l'Afrique ba l'accès ki ba mo mama ba lingi ko l'accès ba na ba mama est-ce que ba 2025 ba ba ko reprocher sur makambo ko la machine ba ka leso lingama ayete ko mo soigner nzoto na yete wala futa mama so ko tuni ya zo le ba poto te bango bazala ba na poto telle réponse ba pesa à biso c'est le monde sola mapeka sola mapeka les expliquer mwana avo sukola tse citron na mapeka ba mama na zuka soni est-ce que mobali akoyiko bisa to makambo boye mobali akoyiko bisa biso basi c'est pour na kota na douche baliongo ko ba doris tele na ke pour na kota na douche on a biso na kota douche salité na façon boko na posa ko suba kutu na kata douche esilinga on a place ko na mimata libanda na suba tana libanda mbila kana na pesa na ba contribution mama na place ko to na ngo bo finga la bino papa ote po eza makambo oyo amoni du vécu amoni yango eza soni na ba 2025 koyoka malobi te monoka mobali azoloba ke basi baza yoka basi basali te basi baza sali boyoka basi ololo ke baza sali te boyoka na 2025 s'il vous plaît abi na koti na douche na kuti bakaleso elingama papa toke pai tozonge pai bakaleso se elingama eza na kati ya kantine yo kende kosimba okende koluka nini na bakaleso ya bato po mona keze ya kolingama papa question papa la bia koti na douche akuti kantine mo eza wana na bakaleso ngo elingama ngape na ye na question papa yo kende ki na douche se soulager bakaleso eza na kantine yo sikoyo baki neni keze ya kolingama otombolaki yango otalaki ou bien oimaginaki kaka ete ya kaka ba mama o bazwaka ozwi kantine otie wana obandi kotia bakaleso obandi kotia bakaleso okomona otie bakaleso tie savon na mayepoli solo ekoti na ndako bakaleso etie solo eza soni makasi na makambo alobi mpo na bana naoki esala marche naomela mingi te nakozonga te oso kosolola na makambo ya maquillage kaka na makambo oyo papa moko abengi nga lobi mama Eliane likambo ya maquillage ngai badra moyen te mwasi alinga kolongola lisusu poudre te encore moyen kotambola na filtre na nzela eza te mama bamama biso ba cinquantenaire ngai yo moninga na bino ba cinquantenaire te elongi na nga mine elongi na ngai natie maquillage te nazokende kotambola moi ezali natie maquillage te tongo etani osokoli nano te poudre ozolamba nano osokoli te osotie pate otie ngola na elongi po ebomba batage ya na baage mosusu esengaka lisusu kosimba hydroquinone te soki ozosimba hydroquinone na yo eza na bato mosusu ebebisi bango te soki ese ebebisi ebebisi otage ya na baage mosusu sika hydroquinone elongi epema surtout elongi nzoto bato te surtout elongi epema tika hydroquinone bamama oyo batiaka mwa choko na ndenge mabe te fo kosukolaka mingi ntongo pokwa papa na lobi okoki koimagine mwasi na poto asala pate ya produit atiaka yango na frigo so anga kendo lala ata sokoli te abimisi pate na ye aniki na nzoto amati na mbeto alali kaka mpona kotela tikala napokola na butu nawete na moi ndenge eza wana moi ebetaka mao napokola na butu mama boni koindispose moninga boyebi ke chambre à coucher lieu sacré ezali epai oyo moto apemaka moto atamboli esika oyo azoki kotia motu fo ezala bien yo ozopakoli na butu yo
pakolaka moninga pakolaka te solo produit nyonso ekokotaka moninga na zolo to changer mibali bakomi kotelemela biso boye mobali atelemela bike basi baza salite basi baya bosukola nzoto te surtout baza na bassin apréciser yango bien abisko obana babassin o baza minene so bazotambola basefrotaka makolo eza kosefrote so baosuka malamu papa mwa so kobala mpe kozala nde likambo awa ozoloba boye baémission na yo etikali papa ozala mpe homme parfait papa lobi soki obali mpona badire na yoki aza soki moto ba 2021 awa na France papa alobi akokota libala te pa ya mwasi ye faza l'exemplaire akokota libala pa ya mwasi te ye faza na ndako na ye moko banani eketeki emataki papa ye bapeke soki oza na kati ya ndako ya libala mpe na mwasi soki omoni bakote mwasi azaka na faiblesse yo mpe mobali akoki kotele mwasi so omoni ti mwasi atika toilette salite mobali koza na ope kaka nini papa opompe eza mosala wi aya na poto mwasi asalaka mobali asalaka yango mibali ebele basaka baménage papa obongisi pour que basa nini papa ya baseka te ou bien soki salite eza bongo soki obongisi elakisi ko corriger mwasi na yo indirectement ntango mwasi na koya kokota kotala ba asali boye ebinga mwana sala ocorriger indirectement makambo so balobaka yango na monoko te so moke moto azoloka te yo pose ka baacte corriger moto indirectement bamama eza soni na ba 2025 mibali balekaka na baémission bayaka kobimisa biso na mpoisa babake basi baza salite basi nde bomonaka bango wana basi bazalaka salite okomona bango na bafete okomona bango na basoire balati kitoko nzoka bazalaka na bango salite bazalaka na bango propre te antuka makambo oyo ata papa alobi oyo soki otie aezwi yo papa eza likambo ya ai te swami eza likambo te ko libanga na molili eza likambo ke mama bazomona ke makambo ebonga na biso bamama toloba ome ntango ozomona mobali azoloba mama boye bamama boteyama mama bokilo bamama botala papa o bien soki aye kobala mwana na yo mwana na azala parfaite soki aye kobala ndeko na yo ndeko na azala parfaite sino te na papa boye obema bino na YouTube ngai nakei na nga nakesala marche na ngai nakesala marche mais toute fois makambo alobi asola kosi te bato ebele baza na négligence ya bandako akosi te makambo alobi bato ebele banégligence ya bandako bamama ebele bamama mosusu aza ta sani ya kolela ya malonge eza te vere ya malonge eza te kabelu na kabelu nde kabelu heureusement moto ozotamwa na nzela komisi moto te eza yozaka nde boye filtre eza te leta okanga foto bamama mpona nini tokangaka bafoto filtre na filtre ata baémission eza mpe na bato mosusu mpe asala émission boye soki atia filtre te moyen te il faut atia filtre omona moto atondisi filtre na video kaka ngai ya kitoko longola filtre te mama moto akopublie foto moto aleki nga aza te ngai yeyo mama longola filtre tika ndenge ozali naturel na yo ndenge ozali ndele wana pa ati abengaki ngai yebisinga mondele na Samsung na iPhone alobi mama Eliane bacongolaise baza koabuse na place akotia filtre te baza kaka filtre kala mingi te toosa nini toolongola filtre wana moto akotia filtre akomi lokola poupe Barbie aokanisa aza bongo na vrai oza bongo te complexe eleka te filtre toboyi te mais eleka te na vrai vie oza bongo te ndenge omisali na telefone okanisa na vrai te na oyo yango wana mais te na oyo yango wana te moko tika loposo no bato bamona ndenge ozali il faut kotika complexe eza mabe complexe eza mabe bosa nde bapropriété na kati ya bandako nayela bino awa makambo koyebisa bino ke mai kopesa moto ji basi bamela ke eza mabe nasepeli parce que bamama ebele bafélicité nga na bandako komi kaka milangi oyo shela bato milangi ya mai ya mikie boye so moto ameli mai na ye esili ta kookee nango ntango otya molangi ya monene moto ameli verre moko 2 verre nani yango koya kopesa molangi ya ndambo amela nasepeli parce que bato bayoki ebele bakoma kobinga nga mingi nakuta na bango mpe na bafete babi mama tofungolanga miso te
bandolo bali kambwana na bandako kipete ufungola nga miso bandolo bali kambwana na ba toujours que ngana yaka boye pona obebisa te kasi pona obongisa mais soko yebi koza mutakanda kotala ngai te po sepa na ngate so bi kwa mutakanda oza fanatique révolté oza mutema bololo pe mutema ngai kotala ngate po sepa na ngate surtout yo na ye kuna ngana bimi na nga nakyo kotambola mutema pembe kamona moto te nakyo balancer maboko na ngana sa nini na ningisa nzoto na nga pona ndingina te na liesa ngana maka ai voilà, ça sport, on se dit à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubali kitatanzama kalu. Sakumuna, zamba ni beshen bana betu. Bon, c'est bon comme ta best. À tout à l'heure.